parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dide, on ne sait pas où l'on va couper. Bonjour, 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 bon début à semaine oyo, bon début à semaine oyo. Bambote ebele bisika biso bizu bino, bandeko na ngai ba oyo basepelaka na la danoise, ba oyo basepelaka na sous les baobab, bambote ebele. Vraiment ba yenge na bandeko na biso bundu dia Congo, respect na ba chef coutumier na biso bisika biso bizu bango, merci ebele, toi Sakidila. Vraiment, bah merci, naba chef coutumier nabiso et puis tolongwe kuna bobo to bondeko nabandeko nabiso ya église ya catholique, voilà peto pesi vraiment bambote nabiso lisusu ebele na toutes tendances confondues, ba o nyoso balinga kala danoise bambote ebele ba salam alaikum na bandeko nabiso ba musulman oyo basili ko silisa carême na bango. Vraiment bambote na bino belé bozongi sko na rythme ya tous les jours, vraiment nzambe a pambola bino bisika bozu et bizu bino, merci na soutien na bino pour na ko soutenir toujours sous les baobab. Wana mama leki na bino la danoise bo s'abonner ebele na sous les baobab la danoise et puis boya na lombango mingi kokomisa kombo na bino na live together original site na bino ya rencontre. Oh vraiment ezali bien organisé, ozwa mobali ya malunga, ozwa mwasi ya malunga na kati ya communauté na biso, na kati ya diaspora congolais, oyo nyoso bazali na Europe, Amérique du Nord, Canada na Australie. Vraiment boya ebele bandeko nanga, boya ebele. Sans tarder bandeko binomo boye bikaka na lombango, ndengela danoise ayaka na ye, molo moi conseil, moi boye, mais bon vraiment beau silicate, beau kansate que la danoise a boya kaba pasteur te, yangwana bandeko na ngai na pesi bango, vraiment ba shalom na côté asuka, ba shalom bandeko na nga ba pasteur, ba shalom bandeko na biso ya kintu adi o balobaka, toujours bazalaka na 3 makambo na bango, mibeko, misala, s'occuper nini, mais bandeko na nga ezali moi pasi. Vraiment bolanda na lombango mingi vidéo oyo et puis tozali kozonga na lombango po te toye bandenge nini yako analyser yango, yako décortiquer yango, yako lobisa yango de l'intérieur vers l'extérieur, yako bimisa eloko nini ebombami na kati bandeko na ngai bolanda na lo na bokebi nyonso to. Voilà les mots twende sinon denga image na robimisa yango c'est pas papa na okoma na mukanda ngati papa na okoma ce que la pressioté hein sur la pressioté yo c'est un peu message ngati papa na okoma na comme ça on dit que ça va belo nazo pesa nani na okoma na bon ndimi opesa nga 2000 na pesa bon zilanga na sana zona papier so mukanda kandi ngoza wana azona papier tala Quand nous sommes dans la carte, le téléphone est enregistré. Nous sommes dans la registre. la scène est côté. Papa, papa, les deux, ça va être belé. Papa, appelle sur Anna, pour ça, il est cool. Mais papa, on demande.
Baby si bana ba te belé papa terre. Papa pesa yo ana ko sa eloko ngana bana mo sa na alliance zo mo na alliance. Te papa, limbi sanga. Jamais. Ngana on dit milo côté. Pardon, limbi sanga. Ngana on dit milo côté papa. Laissez on dit milo côté. Na utika kusokola pena koti nani kutasimi ngata kusima. Merci papa. Bobo nzanga zo tala ngai. Ngana on dit milo côté. Ngana kipuna kipere na ngafakate na ngana kende. Mfanda terre na yo comme na chamba na ngenda mobe ya bana na ngabuyi. Busu na chamba na ngamu ngenda ndi papa te. Yo bisa vya bana ebele na makambo papa te. Papa pesa ko ana popo sa eloko. Makambo ko mati papa simu. Ngana ko kuma makambo te papa simu po. Ngafuna zo raison de kambo yo bala mwana o. Ozo sambo na ngani nyonso nga bela mwana o. Donc bobandi ngo bana ka depuis na kamba. Saka papa tenga zo ko mutu malamu tuzo solola na yo lokola mutu malamu opesi nga pembo na ke transport na ke donc lemba bokene lobina ana mais yo zubi zanga te bokene lemba na ana ozanga ko kenda ki lemba yo moko donc bozaki bino bale mo to bombela ngai ana lobana ndena na yibi elokote ngana kondimelo kwa damu kete o nyonso ngana oloba na ofoyoka okobima awa na bilamba o te ngana kobenga bato babima awa yo kolata te lamba moko te jamais papa te okolata lamba te oyo ngana moni oyo osalaka yango banaka sikena kusuma na porte makambo osala yango banaka na papa te nasalaka yango te salaka nga fo de majenga doki na kundima kutu makambo te na fo de majenga na kundima kutu makambo te na kundima kutu makambo te kundima kutu makambo te na fo de majenga na kundima kutu makambo te kundima kutu makambo te na fo de majenga na kundima makambo te on se rend au papa te faut de majenga ko ya livre oh sinon te image ngana ko pesa ngo batu pe na ko kabula ngona kanga bina bulo ngana ndako kwa pour mon abela ke chamba na mabana le but déjà dans ngako ko ça va partir ngana zo busquer ngamba ngona ke ne kisantu na pesa ko voyage pour ngana ebeki makamna so busolo na téléphone mo sina ngana registre téléphone nyonso seke na telefone nga na yoka na ngango mais na boya na Hollande sina yo na tsela opango awa na hotel wango nyonso enregistrement o makambo nyonso tu osko yebi to donner des siko boy boy sanga yi o na ye o bana ngani boy yoka na ye ko na récupérer na ngabo tikana pe mo na yebi atelo ko mo pe mamuke na kitite na salon to pe mamuke na chambre na boy moi c'est dans un boy yo boy on le bagage on peut monter le bail pas pour les camousins pas tête là de qu'on a yo comme ma fait ngaité bon tout ça famille to bandi les lotés na ibi njoto tamosina loté na ibi ko mo côté mais le bon on dit madame mokiti le bail pas pour faut c'est l'ambon on a balé la mwana o faut c'est la ngango bon ça na ndenge comme ça toyokana ona kola nango na pesi kola nango te tokei ozwi po olimisa ngai yo yokali confiance jamais papa te ekosala matele ko osalinga mpasi makasi ekosala matele kasi ngai loba kaka te tuza bato terere nyonso ezalaka loba toyokana te bandeko baboligo ba oya biso vraiment eza pasi eza mawa kombo ya papa Simo banani babebisi yango kombo ya papa Simo Kimbangu banani babebisi yango bana na ye bakoko na ye bandimi na ye topeza nani kombo ya papa Simo Kimbangu banani babebisi yango
Kombo ya papa Simon Kimbangu banani balati yango. Bana na ye bakoko na ye bandimi na ye to eza banani. Bande konangai kombo ya papa Simon Kimbangu banani babebisi yango. Est-ce que eza bana na ye? Est-ce que eza bandimi na ye? Est-ce que ezali nani? Et vraiment ezali pasi. Oh bande konangai kombo ya papa Simon banani babebisi yango. Kombo ya papa Simon Kimbangu banani babwakisi yango. Bana na ye bakoko na ye bandimi na ye to eza banani. Bande konangai bino mo bosi komona la danoza lobao alobate na ganga o na ganga te. Bande ko basi ngana zo condamner siko bana basi. Bande ko basi komi nini demoni na kote libino na sex. Demoni na kote na sa makolo ya ba mama. Ba mama bo sokola ngota na maya Mungu ako pardon. Lokola Eli azmonaki ke maye baby azwi Mungu abwaki na kati ya sambe na bwaki Mungu. Maye komi ezonge komi lo, maye komi kitoko na komela. Ba mama zwa mai cha Mungu asambela lobako mukuse leki posa mibale leki sukola na selo banzambe longola makambo nyonso ya mwasi okobenga nga oloba la danoise na biki. Ba mama mai ya Mungu, mai ya malili cha Mungu asambela. Mungu apusiako ya mindelo ya ete. Mungu apengao ya mbuma wana. Ya mwasi chana kacha mai. Sambela buaka na sabasi. Banda ko loba. Eloko nyusi basala ngona li loba. Ya loba nzambe na ngai. Bimisa nga na mwikusa mibali oyo. Bimisa ngai. Na yo kaka posa mobali na nga moko. So mobali na nga ke voyage. Makambo na uka ngoli su posa te. So mobali na nga zate. Na lula mobali ya muninga te. Pasteur akwe isanga ite. Ba mama. So kubo kangi. Ndenge ngala danozi na zabu ena sina sokola na maya Mungu. Est-ce que pasteur vraiment ko ya? Na yemo ko tutanga ko ya. Akoyoka na soni. Po na ko zipole bambata. Na kutanga olo bakake ngana ko lala yo po na bénédiction na ko bete bambata. Donc ozo monde bien parce que na sina salango bande konanga komi tika bongo te eza bonganga te eza na Bible Mungwa c'est l'eau et uti peka na mai ya mwasi bo sambela bozo ba prière bo sala bino bato boboya kako o biso to sambela na mai te na Mungwa te na neloko te yo pe sambela ndengo sambela parce que kindumba oyo eza ba mama ti na jardin de den bo sali kindumba ti bo bimina mokilika bino tela mbota la bina mwana mwasi wana nzoto kitoko mwasi kitoko bongo ozola la kutu na mousse mbeto ezate ozoka no la na ba pasteur poni ba opesa ta mbongo to so bata mbeto mobala lobi so pe chambre so pe ya bana mama quelle malédiction so na yoka ki bien comme si balobaka eza chambre à bana. Comment tu peux faire des bêtises? Ozo ba pe asalinge loko te na kendengi na ko sukola mama oki ko sukolela mobali longi mabebo lokwa makako nzambe limbisa yo sala kana yo ndo sala batu nyonso mais pardon nga na zo bate bo limbisa ngai ba pasteur ya kimbangiste baza kitoko te bate kimbangiste bo limbisa nga pardon ba pasteur na bino ba bilongi mabe bandi na bana na bango banani baza ma mwindu bilungi mabe yango na pe bilungi mabe wana bazaka bitema mabe. Kuma église mobimba na 2020 oyo bazo kanga bino kaka na baba na ba hôtel o papa Sami bakangi martole soki martorel kombo peso na zo comprendre tozo kango na mboka ni martorel yo kuna lisu bakangi yo kuda lisu papa la bino o papa pasteur oyo bozoma na kaleso mutu asimo kimba kende kotina mwana bato ya mobali o kende sala ba prière soki na wapi soki na kamba soki na wapi pona ina sima ba ala bimanga na ina mwasi na papa
papa balobi na okende kofunda et pas papa Simon ni okende kofunda o aza wapi na kamba o akufa ou bien o karabano baza wana bango nyonso babula wayo papa zwa décision bima na église wana papa tika mona mwasi wana ba malédiction basi uzukankela tata wana te ngana yebite pe nga pa papa na ko jamba ko exciter ngai obi kelekeli nga poani bozabo e ba mama bozo sala pe mabe ezo sopa bino boza ndenge nini eloko nini yango penza malédiction ya ndenge nini mboka na biso eza nango ya kopola mboka mobimbe bandi na mikonzi eza nango ya kobeba yo kanisi okepesa nzoto ne pas sango soki pas sango soki pas pasteur soki pas ya babonga bango bapapa na bino kuna ya kibangiste ou bien soki okepesa pa pasteur nde sikoyo yo mpe nzokandisi kozwi bénédiction eloko nini yango mama mobali ati abali yo bobotina bana boza mpe na mwa ndako na bino ate ezomwana yango musi na mabele mais ça va quand même omwana yango quand même mwa ndako bolali pete na ndako manzanza te eloko nini kokende kobima na tata mokuse boye elongi lokola makaku gorille neti kaka motu moko awuti kaka na zamba bapiki me kutu baleki na tata na kitoko mama nazoyeba te kindumba bamama nazoyeba te bamama soki demo mutu akoteli biso pardon bosambela butu na moyi sakaka po na nzoto na yo lobaka po na nzoto na yo pesaka bofranzi po na nzoto na yo mama ozopesa bofranzi po na nzoto na yo nzambe ozosali kaka ofranzi mpe ya nzambe juste po na kaka nzoto na yo ezala na sainteté mama komi iboko mona kutu gauche droite te napesa ofrande po na boye po te kaka po na nga nazala na sainteté natambola na kobanga nzambe napesa ofrande na nga ntango ozobanga nzambe ndenge wana opesi nzoto na yo na bonzambe mama ba bénédiction banda kokita okozanga mbongo te okozanga libala te okozanga boye te parce que ozwi nzoto ya nzambe opesi yango valeur bandeko na nga mutu nyonso koyo fungoli alobi pa simbi ne ngai te me asimbi yo te papa pasteur akomi na sous-vêtement ndenge nini na kati ya ndako na bino koma banga mpe mibali yango mpe nde bozalaka presse mwasi ake kosukola yo mwasi bakuti yo na luputa na tolo bovandi na papa pasteur oyo tolingai tosala eloko te ngai nzambe na ngai oyo ezala ta mwasi ya yaya na nga ou bien moi c'est ndeko na nga na biso ndenge na lingai na tuta yo ya na nga kuta na asira ngara ngai na kuti ndengwana moi c'est ya na nga bien na ko tuta yo oko zonge pa na dona baba botu na yo pasteur oko tambu so quartier nga na yebaka te ba congolais papa omondi pasteur ndengwa na longola e kaleson tambu sa ye kisasa mobimba mutakala boyoki bobanda kotambusaka bapasteur ndenge wana ndenge bosalaki pasteur Jérémie bravo penza oyo bakangaki pasteur Jérémie ale pasteur Jérémie to mondo so na micro ozoteya bozera ota soni te na bapardon na bino bozaka kosengaka lukuta wana bana mabe bana race de démons race de vipères des sorciers inconscients malhonnêteté miyibi bandoki Simon Kimbangu azo regretter bozo kisa soni yango ba ibisa bino ki kimbangiste eza na église ya Simon Kimbangu te christianisme eza na église ya Jésus Christ te ya solo wana bande konanga christianisme et l'église à Jésus-Christ était et Jésus a tika na église te Simon Kimbangu pa tika na église te ba escroc bazo lia ba mbongo na sima ya Simon Kimbangu ba escroc bazo lia ma mbongo na sima Jésus-Christ de Nazareth bon monde nga pesi bino mukongo bon moni banda to botama to kuta église wana ti tozo kola to yoka bino na ba catastrophe boyete nzoka nde bo sala ba mama be
na sima makambo so mama be 2020 oh nyonso ezobima bozo mona après bino bandimi ale bozo kende kaka na église ango etali bango etali boy zele muko bakolela papa yo surtout l'église na ba mibali bazala kambamba basi ko tu église ya kimbangiste bazala mwa boy mibali ya kimbangiste ba mi mona ka peso bazo beta ba démarche na bangwana comme si ba otambola na kati ya lolat po ba yesa bino lo les ambongo ba la travers blanc yango ya kopakata mbangu bakolela mwasi na yo papa bakolela mwasi na yo bandeko ngana yoki bien na yo katebolo bate baza bato église Simon Kimbangu te na yoki penza bien balobi bien ba mobali wana kena kofunda na kamba bongo bilo bondimi ba muta binza makende kofunda na kamba na makamuni pour na yebi boya ko koma ba commentaire boza bi koma boza soki na nini ba race de vipère boya ko koma ka ba bi koma na bino nazo zela ba commentaire na bino ba ndoki boya ko koma ke ba triquer ye mwana mobali akangi ye lokola ba lobaki ke église de 3-1 ba bimisi mitakana na bango sikoyo ba piéger pe église ya kuna pona ba loba pe kuna pe kindumbe ezali naza sir bolo ba bongo ngamona sina lobe bino makambo bino bozo kanisa na mutuna bino lokuta parce que bo komi église de 3-1 na église soki de 26 soki de 26 moins combien telle ba église ba kombo déjà so bo moni kaka batu ba kaboni ndengwana déjà bonzambe ezate. Parce que là où il y a la division, c'est le Satan qui règne. Nzamba ningato zanabo moko. Même si on monika au divorcé dans mobali na, il y a Satan. On monika moi si na a funguli makole pas pasteur, funguli makole pas mobali mususu. Satan zana kati. Yeba kati déjà ndenge nini ya ko pambula kuna libanda. Bon moni na adultère hein. Jésus lobi hein. Okoke ko benga na ye. Ou bien qu'on pardonner à pesio possibilité pour na yebi que ça makama be adultère ça ma be surtout na ba mama na Bible bon mon esika wapi moi si polyandrie bon lobela ka kombo wana te bato bele ba yebi en côté laxini kaka polygamie polyandrie bon kina kombo wana eloba maka mingi te parce que c'est pas bon. Que moi c'est ça na mibali misatu polyandrie on ba benga polyandrie eza mabeba mama ozo kota mama muto mimaka zemi talaga yo muto mimaka mwana kati ya libumu alors zo kota ba super ma mibali nyebele ya ndenge ba super mone komaka makila na nzoto na biso ya mibali le ba kota ka biso ba tikela ka biso ba germe soki bo benga ngoni soki ba germe soki biloko ni ba kota ka biso na nzoto. Teleka yoko bota mwana bimina makile betu bele na kati ya nzoto na ye. Boyebi na Bible nzamba banda lobani soki mwasi okufeli mobali abotikali ko bota te bakozwa leki na ye aya ko remplacer pona nini ala musa biloko yaya makila yaya ebima parce que nzamba yebi ke lokolo bandi déjà ko lala na yaya makila ya eza na nzoto na yo leki akoyaka ka tie kaka pona nini bota mwana naza mwana ya yaya na ye bo mwana na Bible mobali mo balingaka kutu te aboya ka ko bota na mwasa ya na ye soka lingi asala ejakile abimisi ngo libanda nzamba pini saka ye bozoi baba masolo na Bible wana boye bien ngo kala dano zabita masolo apesa ba verset te. Na tout le monde baki pesa ka pe ba verset pour na bolini facilité yo mo luka verset bande ko nga bani nga ko chiter nous allons moulay mingi te donc na regretter na ba maman na zo regretter comportement ba maman ba te ya bino ndenge ni ba maman soki mobali okangi makolo na yo surtout mobali waza pasteur soki ta soda okangi makolo no msu munduki oko banga soka ta mukuna zaki na munduki ne toka ki pasteur mukuna zaki na munduki oko ita ko banga lobi mukuna zaki na munduki wana ndenge to yokaki to boyi bato ba fanatika mukuna pe na posa na bino awate donc ndenge to yokaki mais mobali ya pasteur azanga ne munduki
azane loko te ayeli yo biloko bongo beti ye bambata oyebi ko sakana naye nga ba na ko sepa nga ba ko musu ko pasteur mo galinga nga bongo po nde na ko sakana na yo na ko beta yo do na ko beta po o ke funde sika moti oyebi ko sambwa na église partout ba mama botika bo soto bo yokela bana na bino mawa yo zola na pasteur ozola na mobali no okobota nani yango bakuluna bakome biso ebele tozo bate bakuluna bawuti wapi bakuluna baza ba produit ya malédiction ya ba mama obakinda kolala na batate bele c'est ça ba produit bakuluna ya ba frazer ya bana bazanga problème eza mabe ba relation wana ya mabe wana ozo benga ye papa ozo lala na ye ya mwasi yo boye na biso yo boye na mokili ya mama Nzambe changer parole ko lobaki lisumu munene muki ezate place wana nde papa oyebaki te oyebaka nyonso me place wana papa nanga oyebaki batozo lobela te ke lisumu munene na muki ezate oyebaki te ba komo osana ba masumu moko boye papa ya Yesu bana no ba komo osana ba masumu moko boye bakanga biki bajembelika na parole wana likama musuwa munene na muki ezate ale bapase bakomi kolala bandimi bakomi kolala bana batata bakomi kolala bana na bango basi bakomi kobima basi na basi mibali bakomi kobima mibali na mibali papa bazokipe kutu te ke bakobela ba hémorroïde nini ba cancer anus bazokipe te papa bazo bakasuko tuni bango lisuma munene na muki ezate soka ngana lobi na mwana moko imbécile balobi na yo mto lobi imbécile na yo mtabimi na pasteur ka ndenge mo papa likambo na meka na ko expliquer biso bien lisuma munene na muki ezate mais na sasi ba conséquences masumu ikufeza les différents ya modelo tata boy tata lungi mabe batata ngofu na bilungi mabe na yebite bani on so monika pasteur na ça trop vilain, faut faire attention tamzo aza handicap parce que nous avons le bien d'andako nzambe ndako ne ba handicapé bazate o pasteur aza mukuse makasi bo handicapé déjà maman ko pe mo sikitoko nzoto kitoko zo pe ngana ngena ngako suko mama siki zengi suki pa mvute suki pa nini zoba mwasi ko yoksa biso basi soni ngana kola ta soni na binote c'est quoi ça boyete quand même soit to mitikali na ondumba otikali na femme libre ba ozuzo so mibali na le quoi pe balobi lisuma munene na muki eza na ngote za no femme libre lela no na pasteur lela no boy eza problème itetali yo mais oké ko bala ba bali yo la te bag mobali ko ba te mo te ko za na bag papa ngoye papa il fallait obeta bango mibale na ozwi tio ya mayo bani ko chikote bango bon tu ko sa mibali boyeko boye ko pesa mibali ba tension boye ko pesa ba mibali ba ko zo ba prostate ba prostate na avant l'âge souci kaka boye kuna na se déclencher et puis ba prostate et puis ba AVC ezo pesa ba makambo ebele papa zo débrouiller bolia ye wana balobi akene soko ki santu soki pe nini papa yo pe papa pasteur ake ko tinda yo kena ki santu ke sani o sani o banda ko bela tala zo tuna ki santu kuna ke soki bloko ni nzoka mezo azwa ko lala mwasi na en tout cas bandeko na nga bo funga miswa bo partager soko garder loko yo moko te yo ko seki olobi o seki te eza mama ko sekate makam l'air est grave partager na mona make partager comme na bakibangiste nyonso comme na bata catholique nyonso toute tendance faut batala biloko batika bo pasteur botika soko moni olingo bala basi ebele ok na ona bible o djembeli na ona verset wana soki ya David soki ya nana zangi na basi ebele toki nzamba tunyo lobi ngana landeki na nga David mabeza wapi olie bana kolala bana batu ba jeune fille batu basa batu babala pourquoi bala basi no ebele ata 25 ata 1000
ndenge nani azalaki soki na 1000 femmes soki combien de concubines zwa na yo okozobisa nzambe nga nalandaki na ngai ye oh mpo ani boye ubie nalandaki abraham abotaki na sara abotaki soki na mama wana mosusu mama na ismael landeti na baservante nyonso abotaki na bango ubie olandi na yo papa ya joseph abalaki basi mibale Leya na Rachel. Après abotaki pe na ba servante na bango. Landa ta ye soko nzambo tunobi na landa ki ye comment ezaki suna. Comment on est comme Israël. Oh ya. Boni boye ko. Toloba te. Toganga te. Pourquoi? Okanga biso minoko te. OK, na ozela ba commentaire na bino. Oya kofinga wana na ozelango ya penza encore na komi na lokwa Gabriel oya théâtre Gabriel I love you na fan no Gabriel bambote belé parce oza Gabriel alobi nga mafingo ekoma na lokwa bonjour yo kabiso ko finga ekoma lokwa bonjour so finga eza ko pesinga bonjour oya linga finga ngako na sina lobi ngo ngo finga nga na téléphone ngo benganga penza na numéro ko masquer numéro te soza mwasa tembe ou bien za mobile tembe benganga na numéro na yo soko masquer numéro donc o bangi ngai na bimi gang o banga nga na ndenga mukete so boza mwasa tembe mobile ya tembe o lingio o kota face à face na ngai o finga nga benganga penza na numéro penza masquer te na ozela. Mais si on a un numéro masqué, Yuma. Grand Yuma. Bon, bande on a to comme na souka. Bon, bo zangi ça te vraiment, boye belé na ozi la bapel na bino, basi a bien baza na France, na za mibali ya malamu na Angleterre. En tout cas na ozi la ka ba jeune fille Angleterre bo benga, o ya moins de 35 ans, vous en avez 30 ans, 31, 28 ans, please. Bo benga na za mibali ya bien bazalia, mibali ya 29 ans baza. Mibali a 32 ans, Mibali a 34 ans, Nazabe na Mibali a 44 ans, en tout cas, Bobenga, Bandekonanga, Bobenga, Nazabe Mibali a 47 ans. Donc, Mibali a ba koli, mais, Balingi basi onal baboti, te pour la banque, na baboti na bangote. Yango bozo mona, Nazabe ba fille, Moussoutam so benga na UK, Ozana 38 ans, Lobindeni la danoise a bengingate, Mobali a 47 ans, Yewana, mais, Mobali wana a 47 ans, a botate, alingi peke abana mwasi ona na botite alors boye belé bo benga ozombali no bien naza pe na mibali ebele basi ebele na yebi kute moyena tangela bino ezate donc yo yakakara obengi ngai na 0044 74 59 62 52 17 ozwala danoise obenga après 12 heures ozwingai bambote ebele bisika bizubino tokutani bakala mingi te. Gros bisous la danoise. Bye bye.